Bozomi pona kolanda Mag FM tika ete kimia nkolo ekota na mabota na bino to sepelaka makasi tanto ebaka que vous alaka ebele na bandaku pona kolanda Mag FM. Tofungola Mag FM pona kwebisa bino ke seni alobeleli na oyo etali duplicata ya ba carte de lecteur oyo batu bakobanda kozwa yango déjà à partir ya le 2 août bolanda élément oyo. Commission électorale nationale indépendante Seni na Mokuse azali ko annoncer na opinion nationale congolaise qui kobanda date ya 2 août opération de délivrance progressive ya ba duplicataire ba carte d'électeur et kobanda na ville province à Kinshasa pe na République Mobimba conformément à l'article 27 ya loi numéro 4/028 ya 24 décembre 2004 où ezali comporter identification pe enrôlement ya ba électeur na étondi à République démocratique du Congo Mobimba. Après opération, il y a révision un fichier électoral, bah duplicataire ba carte d'électeur et ezali délivré uniquement kaka na ba antenne ya Seni ou eza situé na ba chef lié to pemeni ya bandako na ba ville esika to fandi. To simba que délivrance ba duplicata ezali ko concerné très souvent aussi bien que ba électeur ou ba perdaki ba carte na bango to pe ba o bazali na ba carte kasi ba écrit na yango elimwa, c'est-à-dire emona na kalisusu bien te. Bona ba électeur o babungisaki ba carte na bango et sengi ko respecter procédure o ezali ko attester pa ya police judiciaire que obungisaki carte d'électeur na yo, c'est-à-dire ba ko pesa yo procès verbal pour na perte ya carte d'électeur o ko présenter pa ya antenne ya Seni pe esengi lisusu ko présenter na antenne ya Seni ya ressort isika ozwami centre d'inscription minuit à procès verbal oyo et ko témoigner perte ya pièce d'identité na yo. Et sengi ko rappeler que remplissage ya formule ezali ko pesa office ya kozwa duplicata et pas ya chef d'antenne pe délivrance ya duplicata ya carte lecteur ezali gratuite, c'est-à-dire ko pesa te loko mokote wana ezali maloba Seni o eza signé Patricien Seyamulela o azali rapporteur ya centrale électorale ya commission électorale nationale indépendante. Bateki ya ba wenze ba komisa ba mesa ya wenze ba bien privé na bango oyo ekoma pasi mingi ata beli akolinga te batekela mutu mususu place na eto peso ki akwei akotinga makaka wana ti akozwa mbongo kwa kozongela koteka na mesa na oyo ekomi kosala pasi kokamwa. Lelo na Kinshasa tokoma komona bateki na ba wenze bakomisa ba mesa ya wenze lokola mapangu na bango, c'est-à-dire héritage. Po soki mutu asombi mesa ata abeli to akwei na commerce na ye akolinga te mutu mususu aya koteka na esika na ye, alors que eza na batu misusu pe oyo baza na besoin ya koteka na wenze nzoka nde ezali malamu te po mutu nyonso oyo aza na posa ya koteka esengeli akende koteka. Espace ya wenze eza kaka lokola hôpital, soki obiki obimi otiki muninga mususu oyo aza malade mukolo yo pe okozwa possibilité ya kozonga okozonga place mususu ekomona na malgré mbongo olie ya kokanga espace kaka pona yo moko wana eza manka gagner pona l'État po espace vide kofuta taxe te nzoka nde esengeli taxe efuta makapo mosolo wana ekota na libenga ya l'État po permettre bakonzi basalisa misala oyo ya kotonga mboka. Yango tozali kosenga na ba administrateur ya wenze ba meka pe kolandela nanu situation oyo po ekoma kokotisa bulu eke makasi na kati ya ba wenze. Kosomba mesa ezali kosomba lopango te po bakinwa balobaka obeli opemi okufi olongwe. Soki omoni okoki te libere espace muninga mususu pe ateka po na kosunga libota na ye. Boye kitoko te. Babaya ba komisa ba locataire ba shida na bango soki facture ya SNEL to pe ya régie des eaux eye bango mo ba futa kate ba kolinga kaka ba locataire ba futa Mag FM et s'intéressa ki na sujet oyo. Babaer
mingi awa na kini bazalaka na ba comportement ya malamu te envers ba locataire na bango. Okomona facture ya régie des autos ya SNEL eye abombi na ndaku na saki na ye aye pa ba locataire chaque porte okopesa 5 000 ou 10 000 francs ya mai courant pe 5 000 ou 7 000 francs. Ye moko akotia eloko te parfois pe mbongo asengi eleki na montant ya facture reste wana atie na poche na ye. Nzokande ba facture ezalaka bongo reparti na nombre ya bandaku o ezali na kati ya lupango esengaka transparence ezala surtout na oyo etali loyer soki kaka fin du mois ebeti ngingo eke opesi nanu mbongo ya loyer te eyemba nango musicien moko le 27 le 28 locataire alotaka kolo lupango okomona imer na ye échanger soki opesi bonjour akondima kaka na mutu bana kutu bameka kosakana te bongo soki kaka omeki kolamba musuni oluki nde problème okomona bandi komirmire mbongo ya kolia ezomona na me ya ndaku nde eza te. Vraiment likambu oyo ezali kotungisa population makasi babayer en tout cas bomeka kobongisa compréhension ezalaka lokola toza batu ba problème mususu pe ekomelaka biso oyo tosatandaki nango te. Des fois oza na choix te il faut intervenir ekoki kozala classe ya bana malade to liwa okozala obligé ya kosala quelque chose mais nyonso wana bayer ayebaka na ete lokola koma na esprit ya finka obelisa okufela etali ete ye mbongo se mbongo. Kasi boyebake ata bino boza na mapango bana na bino un jour bakokende pe kofutela hier parfois et pas moko ya ba locataire na bino soki basali bango bongo est-ce que bino bokosepela oyo lingi basala yo te kosala pe moninga te boyoki. Kala toyebaka café bandaka kotekama epa ya ba mama na ba coin kasi mikolo oyo café ekoma nango commerce ambulant bakoma kotambwisa yango epa ya ba jeune garçon polanda. Kinshasa tangu tolobaka RDC mbokelengi bokanisaka tokosaka bino moko botala kala toyebaka kopi ya koteka bati ya kopusa na chariot oyo te toyebaki kaka ke soki ozali na besoin ya komela café oke na mwa coin na yo oyo bakangaka ba banderole tope ba maputa pona komela café kasi lelo makambo ebongwana café ekoma kotekama ya kotambola epa ya ba vendeur ambulant kaka ndenge bozali komona mwa chariot bien thermos bien miliki sucre bazali kopusa yango wana na 500 francs ya pamba o meliti na o kitoko kop oyo ezali kosunga ba célibataire ebele pe ba travailleur mingi o babimaka tongo azana temps ya kosala tite tope courant ezali te ko courant ekoma nango fwen na ville province ya Kinshasa soki abimi na balabala akutene na ba chayer oyo asombi mwati na ya 500 mwa lipa na coin ameli aleki nzela botala ndenge bazali kobalola yango azobalola nyonso wana azosangisa miliki na sucre po sala mwa feeling tango mutakomela za nango bulo na biso to ndimate to sa bulo mais l'autre sali yango ka tala mamne ezala kaka via mwa mobalo oluka mo patrie nyonso monke oko sala ndo sali mais kontana ngote o mona ne na sala boye mona ne na sala vantime so na ta ba pia mwa mike na ngabwe na voa mio ndimate na sala bulo o za nango bulo o nso monke o sala bulo asala na e mais ma bende zani ke ba mo confirmer o waka biso msu o congolais te kongolais ko be bona congolais te ba waka kaka mais za nango musala ekipate ke o nationalité. En tout cas, bakinois baboyi na bango koyiba balobi bako créer ba cop oyo kosala ke esunga bango po l'état azali ko créer te na ngambu na bango bako luka ko créer po kinois avivaka na taux du jour balobi bako zela ya autorité te bako créer po bango ba se retrouver. Population kinoise bakomi konyo kwa makasi na oyo etali insécurité kote kuna ba kidnapper kote oyo bakulu na ba papa polanda réflexion oyo Mag FM esaleli bino.
Mikolo oyo bakinois bazali konyoka makasi na oyo etali insécurité liboso ezalaki bakulu na nde mutu babandaki konyokola population kasi système échangé eza lisusu kuluna te ekomi nde dossier ya kidnapping, c'est-à-dire bakomi koenlever batu pe bazali koboma bazali kokende kosala bango ba opération koteka baorgane ya kati ya nzoto oyo ekomi kosala pasi mingi na population bazali koyeba te basala nini bakomi na insécurité ekomi komata na taxi pasi komata na bus pasi pe komata na moto pasi bakinois bayebi te basalela moyen de transport nini po na babiloko wana nyonso bazali koenlever bato enlèvement ekomi eloko ya lisekite awa na ville province ya Kinshasa population bazali kobanga ezala kotambola na makolo bakomi kobanga bakokutana na bakuluna finalement bazali komituna bakotambola wapi po bazala na sécurité na yango bazali kosenga kaka na ba autorité bayeba na ko renforcer sécurité na ville province ya Kinshasa pe bakanga ben civique nyonso o bazali kocha trouble na kati ya capitale. Mai ekoma pasi na ville province ya Kinshasa ba quartier mingi ya ville province ya Kinshasa ba pompe ekoma nango esthétique ya pamba na ba mapangu po mai ebimakati. Lelo na Kinshasa pona kozwa mai ya régie des eaux ekoma pasi na ndenge ya defwa te. Po soki otamboli na ba commune mingi okokuta ba robinet etikala nango ba échantillon ya pamba côté mususu pe ba tikala jamais komona mai ya régie des eaux donc kini ya lelo sans forage mawa plein po okonyo kwa malokola nyoka. Yango soki otamboli presque partout okokuta forage to sterne do na ba parcelle mususu po soki ozeli régie des eaux okozela mukombo so azanga mokila okolela okozanga na mai ya komela batu misusu pe lokola toza na période ya mvula soki kaka mvula ebeti a charger mai na ye na ndaku po esunga ye na komela pe kosalela misala ya ndenge na ndenge yango tozali kosenga kaka na bakonzi ya régie des eaux batala nanu likambu oyo po oyo ezali manque à gagner po na bango pe ezali soni makasi komona mboka lokola RDC o ezali na ba rivière ebele pe en pleine capitale kasi population bazali konyo kwa mana o etali eau potable lo c'est la vie ndenge balobaka okoki kozanga eloko ya kolia kasi mai te po soki olembi na nzala osokoli ata mai ya pamba okozwa courage boyoki boye tanenge chi tanenge sali kitoko te soki otamboli na ville province ya Kinshasa oko constate que ba caniveau ekoma fulu population ba bongola caniveau fulu ole que caniveau ezala place ya mai kokamwa. Mikolo yo soki ozotambola na bakwe mingi awa na capitale tala bien oko remarqué que ba caniveau mingi ekomi vraiment bouché na ndenge ya dégâts ezala ba passager herbe zoleka ameli jito alie mwa eloko akobwaka bouteille to sachet kaka na caniveau surtout batu oyo batekaka pembeni wana na balabala to na ba maison pembeni soki bakomboli salite nyonso kaka wana azotambwisa manyoko to mbala azokosa kotia matiti place moko na sachet to na cantine me na suka film kobwaka na ye kaka na terrasse yango tozali koloba tozana na saison sèche ekomi kutu na katikati te kasi ba caniveau mingi ekomi déjà bouché bongo tango ekosila ekozala ndenge nini pona yango tozali kosenga na bakonzi bazongisa na opération ya kirage ya ba caniveau po tango bamvula ekobeta et permettre mai eleka malamu pona ko éviter makama ebele bino pe population en tout cas tozwa conscience totika ko confondre fulu na caniveau po biso moko nde tokozala ba victime soki bobongisi ekosale loko te. Na quartier Singa Inga kuna na commune ya Nsele population batumbi souciati ya côté kuna po insécurité selon bango ba policier bazali kosala musala na bango kitoko te bazali konyokwa ma yango batumbi souciati.
makambo oyo esalemi na quartier Kamana kuna na Bibwa na commune Nsele esepelisi bana quartier wana te butu bazolala te bazomona ba criminel balati ba tenue ya ba policier to ya ba soda bazokotela population kasi population pelobi barotika ndengwana te babeteli bango système alisu likola lisu nde bakino balobaka balaleli bango coussin bakangi quelques criminels bake na bango na souciati ya proximité bongo population esengi en tout cas papa général ya la police à ville à Kinshasa mekana nukota la dossier ya bana quartier Kamina po pongi na bango komi menacé eza na moi bazobimela bango kokanga bango pamba pamba mikolo tozolala te na butu basoda bazo kotela ka batu baza armé sikonde baye kokanga batu baza ta na mikanda baye kokangela batu te yango zo mona population ezo tomboka ba moko basala justice pona butu ta bazo ya ta babeleli ba police bazo ya te ba misusu kutu balobi même ba maman ba komi na insécurité po ba criminel wana bazo kipete bazo sala bosoto pe makambo ya mabe babukizo bandako awa en plus bazo violer bana na biso awa na ba maman na biso ça fait 3 jours baye bakoti ndako ya papa Pambo bayibi mbongo kaka ba policier en tenue lelo na butu bake ko banza papa pasteur kuna comme balala quelque part bani bazonga po mela mwa masanga na bango nde tokangi bango baza awa to na posa batwana bamonana bayeba nde ko renforcer ba unité à la police tozala ba policier malonga te bana ya quartier Kamana basengi na général Blaise Kilimbalimba oyo aza déterminé ya kosilisa insécurité na ville ya Kinshasa atalela bango na makambo oyo po paseleki miso na bango ezaka pa na yo mon général tala bango kuna petia kimia ndenge yo moko lobaki kaka ke mutu akopata pata te talaka yo moko ndenge bayebeli yo sango na yo epanzani Kinshasa mobimba po mutu nyoso ya mabe akomi kobanga yo yango na quartier Kamana balobi mwa liso na osoke etali kuna ekosala eloko Mag FM esaleli bino elema oyo pona kolakisa bino importance ya fruit na nzoto ya mutu apeko tokoti na periode ya elanga oyo esengaka ke nzoto ezala na vitamine ya makasi bolanda réflexion. Kolia fruit ezali très important na nzoto ya mutu po ba médecin ba pesaka conseil pe ba betaka sete esengeli na mutu alia 5 fruits par jour po ezali na ba vitamine ebele kolia ba différentes fruits ezalaka vraiment kitoko makasi nzokande bakinois bango vraiment na dossier wana babete yango mama na kara pomo na kinois azala na culture ya kolia fruit ezalaka vraiment rare makasi kinois amesana na ye na boule d'ambiance oyo babengaka fufu alors que ezali kitoko te po ba fruit ezali na ba vitamine ebele kozala na vitamine C po na bango eloko wana ezalaka vraiment na mitu na bango te bo kandenge balobaki fruit na nzoto ya moto ekopa ba membre ba vitamine ezanga na nzoto ya moto ezoli ya fruit wana ba compléter ba vitamine ezanga kate fruit wana ezozongisa ba vitamine na koto wana mona lokwa ba orange ba mangue bitabe ba nana esalaka nombre na kati ya moto ezaka bien po moto aliana ba fruit epotaka manga bebe na nzoto ya moto so ba fruit ba pesa ba vitamine C ba fruit ba pesa ba vitamine A aba fruit pe o ba c'est quoi digestion ya vie pas pour la bonne digestion ngapenda na wala fruit nyos na vie na ngai ngapenda fruit nyos na lia po nyos ezango na importance na nzoto ya na santé ya moto pour na bonne santé il faut la 5 fruits au maximum na journée. En tout cas, il faut kinoa nyonso ayeba que vitamine C, B, A, K, D ezalaka vraiment très important dans nzoto ya mutu ezoko permettre que ozala na mikuwa ya makasi santé ezala kitoko ba fruit misusu ezali ko aider vision na yo pe misusu ezali ko aider goût pe ba fruit misusu et permettra ka circulation sanguine ezala kitoko makasi donc fruit nyonso ezala orange pamplemousse, pastèque, ananas, papaye ezali vraiment important. Yo mutu oyebaka importance ya ba fruité, yeba que fruit ezali très important na bo moya mutu. Obela
soka ozwa solution te kimambangu na centre hospitalier Dominique Lecoeur kuna bakotraite yo kitoko makasi. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais. Esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli. Na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur prise en charge ezali assurée. Esengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service locaux la chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka tibo kokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te. Otuningai centre hospitalier Dominique Lecoeur ezomi wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4, plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simanda kupo la santé n'a pas de prix. Boyoki Oyembaka ozali na besoin ya enregistrer album komitungisama te po studio Liloba eye wana pona kosunga bino na mbongo mukie enregistrer album na yo basaleli yo musala kitoko deti kaka okendaki na mikili ya poto. Balanga nzembo bakolo kunga solution pona bino eye yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single kimambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki c'est-à-dire ba pareil ya kanda. Studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo bakita ebongo ba micro okokutango esika mosusu te kaka na studio Liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na qualité. Enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio Liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta mata na studio Liloba. Opanga na yo na oyo etali prite a cause ya ba appareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable. Ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya qualité. Oyoki
boki mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani oyoki boyebele. Tokomi na suka ya Mag FM soki bosepelaki na édition ya mokolo ya lelo bopesa merci mingi na équipe technique pe rédactionnelle oyo bazalaki wana pona kosala musala kitoko. Na sima ya kamera tozalaki na Torres Atibu yende mutu abendi biso bilili kitoko makasi montage kumba maki epai ya Jessie Kanza yende mutu a monte beleme lelo kitoko makasi. Toloba lisusu nini tika topesa mbote na bana nyonso ya Église Peniel Maranatha tika ete Nzambe abatela bino awa ko retraite ebandi mutu azanga te rendez-vous na 15h bokende deja po eza ya koyinda Nzambe baluka kakaye. Tokomi na suka jamais tokabwana sans koloba. Maloba ya motuya oyo papa na biso aebisaka biso mikolo nyonso. Nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Wana maloba ya Yemei the King. Maître Billy Malua Cléophas boyoki ngana bino tokutani mikolo ezali koya te.